Moi, je suis en quitté pour que caméra fininga. Au lobby makambo, oh yomoko ça ba illusion, oh yomoko créé, et ça la bongo ou pas. Et au moni ya Gabi na mona kelo kama kwakala. Ah? Na ebisio. O ebisiko nini? Makwakala ya Gabi sikoza kwa chronifoite na biso, neti makwakala. Na bimo pourquoi? Parce que na ba âge na bango, ba ko le karaté pour ba ka osala ba discussion na biso. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a Gabi, na ko bando tangelo batubele. Na ko bando tangelo batubele. Ba Dina na bazar, ba Caroline bazar, ba Belinda bazar, batubele bazar, batubele bazar. Pour ni na moment makamusele kana YouTube ba yaka ko intervenir te. Faut que ya Gabi faut intervenir. Et surtout dans la raison mususu. Il faut qu'on côté na parce que tu dis que nyo sonné outi na faire ton best au salaki. C'est-à-dire ce qui y a Gabi Yaki à défendre quand Nabango ya bata théâtre. Là c'est autre chose. Par rapport à Gabi, ce que mon qui soit que ça la partie pris parce qu'il y a logique. A ngazo parler d'Afina da Costa. Donc tout le monde normal. Biso pe ngam na biso ba chronifoiti. Ce qui peut ba chronifoiti là. Obi non le bango chaque fois. Et loko po isa buzz. Ce qui est accusé, na biso guerre dingue za biso bata maboke enye silati. Enye za sombele ya makasi. Vous comprenez? Mais et ça qui n'ont buzz. Comme les accusés, tout c'est limité. Il y a Gabi, on les caté pour exagérer les sous. Et ça la buzz ou pas, ce qu'on peut s'opinion. 20e, on connaît. Vous comprenez? Quand on a qu'à exagérer, tout ça, on a pas ça, on t'a expliqué, puis on est tous à ma bête. Parce que puis on est tous à YouTube, on y est que tu as ban ma bête. Mais qui m'ont madame Nanga, et mon anaka na bateau, puis bazar Nanga. Alors, nous en a pas ça, on s'est justifié que Nas. Causaralel. Causaralel ou pas, Vinanga. Kozala lelo pa finanga bosh. Yamber li susu ya maka. Kobo sanate. Kobo sanate. Yango kobo sanangote. Kobo sanate. Kozala lele komela cigarette, komela masanga, ko sala vinyo sa mokili. Toi tu penses que kozala lesbienne eleki muto azumbela bomi muto to muto ke boma muto na kisi. Eleki na sa lesbienne ou pas. C'est ma vie. Et surtout na botama no famille monte. Comme si nous avons une famille, nous avons une cousine, nous avons une lesbienne, nous avons une famille. Mais ou pas, tu as quel niveau, tu as déjà 2020, 2021, tu as le biso. Il y a un bon biso. Tu as le biso. Au moins, tu as fait tu dis que non, 2020, tu as aussi ça. Tu as côté sous 2021, il faut le biso. Il y a un bon biso. L'école nango. Yango moni pe makambo yesu likolo nango. Donc ça dit likolo makambo wana yango esake ba lobela biso. To za mutabuzoba il faut ba lobela opi. Donc biso to ko loba nga na lobango na yaka ko pesa batu moralité. Na yaka pe ko convaincre mutu ne so linganga te. Na yaka ko loba makambo eza correct. Donc ça dit ton matière tout ningai que pièce na bino ebima mkoloni. Donc réponse na ngeza tout court, to zela ba si ça ba kolobela biso so ba si kolobela biso. Après biso to bandis ko boka ba filmer. Pasteur aventuré par rapport à quoi? Denis les sous les comptes écoute vidéo mutaka le bima na ngote. Mais bateau ba vidéo na banga mitaka le bima, bazote ya til le bazape na bandibi na bango wana peka ba olo ba peka amen. Parce que bandimi ba comprendre que pasteur pas na musuni. Akogi pe ko sala ekobo. Bo po ni te pasteur Denis les OP asala pa liens na nzambe. Nzamba la ki se vision. Bolingi bo tu batu na mukola suka. Nzamba ko tu na la ki se ko vision pour na musicien mo bo musique e simbate. Pour na ni oloba rangote. Ah! Non, il est sûr. Glodidia Siga, la mignonne. La mignonne. Très simbelenga bro. Très simbelenga bro. Kata. Esposo mona, esposo yoka. Pomade awa toza yamani kole malonga. Moi je suis un kibombi de Shima. Oh ya kanisi Singapore vraiment mane bino Azaya kotonda. Azana 3 chambres, salon, cuisine, na salle de bain. Bad condition. Ndeko moi super mobile na Europe, Afrique, Amérique, Asie, na Océanie, la muka na pongi. Tika masolo ya balabala. Maman Nicole Malonda a pesi makambo. Pomade awatoza
portion magique faite à base de plantes naturelles. Et yeah! Pommade Awatosa et PC Solution pour la massoleur pour vendre sa taille à ma maman. Volant hydraulique et pesaka deuxième regard. Pommade Awatosa et tondi sa tolo ya ba maman avec souplicité veut dire aux sambanda. Pommade Awatosa et sa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa net na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate. Bazolanda, Bazoluka Baiba, Meluvunu na Bau, Pommade Awatoza, et Sangisi Mundele na Moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Ah. Ah. Na Awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga yaga yaga. Manicole yaga. Manicole la bagola. Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Le master beat. Mais pourquoi tu Finis la réponse. Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Yo! Mais pourquoi vous rigolez? Pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sur la mona kona mwasi na yo ya munene, boule kaka pourtant yo zanzoto miki, excusez-moi, boule kaka toujours en harmonie, boza koseka menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawizi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde qui nous suit. Merci à notre site qui est Elenga Congo. Merci à la joie Amado Pichuna, femme très forte. Donc, la joie Amado Pichuna. Merci à Nicoletta Ben, la Léonara. Moi, fier, Nana Serra Pampan. Aimé Kunku, Yassam Kunku. Paps Mayavova, ya Clara Mayavova. Bandego Toubalinga, Mathieu Boncher. Merci à vous. Mathieu Boncher face à Malika de la presse congolaise. On va parler avec lui, Malika. Et je dis merci à Trésor Tracy Makwissa, garçon de disques. Il y a Irène, hein, depuis Paris, Maman Cessé, Bambote et Belé. Malika, merveille à vous. Ouais, merveille Mathieu Bosch, merveille à tout le monde. Il y a abonné tout, il y a Elenga Congo, hein. Il y a Elenga Congo, bonne année, na batutu balinga Josmania Malika partout dans le monde. Mon vieux Déo Mouzungu, l'homme de parole. Il y a Willy Moucheni, code mondial, c'est-à-dire sponsor officiel de Malika Officiel TV. Bon séjour à Paris. Merci beaucoup à toi, la joie Amado Pichuna, très puissante. Christelle Moutingi, à la femme du patron depuis Lyon. Donc, Bambo Tenabino Nyoso, meilleur fait Nabino Batutu Bolingarajos Mania Malika, abonné à Malika Officiel TV. En tout cas, moi aussi, je vous aime beaucoup. Voilà. Voilà, Malika. Naebi ke matu idole ya Deborah Bofando, azota la bisona Jeko Bofando. D'abord, baiser comme na niveau nini oyo film na bino fait les temps bat nyos bazozi.
beze comme na niveau bato ba lobela nanu si bato ba sisi ko lobela biso après to bandu bimisa ba pièce ya film donc premier épisode déjà deuxième déjà troisième déjà quatrième déjà j'espère parce que film est grâce et donc tous les années bato ba sisi ko lobela biso parce que tozaki na posta penda ba lobela biso ndebo moni ba lobela boye donc en tout cas et ça la bien et ça la bien ba lobela biso dans ce totali bato batel la biso bato ba sel la biso ba novelas so ba sisi ko ça ba novelas na bango après ba mettre biso au courant biso ce que to bandi ko boka ba filmer si lelo bato ba finga binoka bon il y a un lobby, c'est une limite. Ce qui est même biso TJE, ba lobela biso ka keza plaisir pour na biso kombo na biso ezala kaka. Parce que na YouTube il faut ba lobela ka opi matière. Il faut ba lobela yo franchement. So za mutabuzo ba il faut ba lobela opi. Donc biso to ko loba ngana lobango na yaka ko pesa batu moralité. Na yaka pe ko convaincre mutu ne so linganga te. Na yaka ko loba makambo eza correct. Donc c'est-à-dire ton matière tout ningai que pièce na bino ebima mu colonie. Donc réponse na ngeza tout court, to ze la ba si ça va kolobela biso so ba si kolobela biso après biso to bandi ko boka ba filmer. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc lelo bandi ko belé ba traiter Malika lesbienne. Ba vidéo na ba audio nde bino bo sala mamna bino ipare bimaki masa na bino moko oyo yebi bozaka ikiri bino na ba fleur makanisi na ba tutu. Azo traité maman na lele en saranate Malika ozara lele kozala lele ou pas vinanga kozala lele ou pas vinanga bosh ya mère lisusu ya makasi kobosana te yango kobosana ngote kobosana te kozala lele komela cigarette komela masanga kosala vinyo so mokili. Toi, tu penses que kozala lesbienne et l'équipe muto azumbela bomi muto to muto ke boma muto na kisi eleki bosh oko ke boma muto sikoyo conscience na yo mo bena pe so fandi o to respirer yo mo uto boma muto mais plus yo mo vandi zaka yo mo mo respirer o muto ke ne bima poani pona somo likambo yo sali o ebike e ko peya ka un jour e panzambe c'est-à-dire ezaka vie na yo. Vous comprenez? Yo kate part qu'il est sous la vie muso ma bête. À part qu'il est lesbienne, il y a pas vie muso ma bête. Mutu tout en sala likambo, et un inconvénient nango. C'est-à-dire mutu so kan dimi ko za lesbienne. C'est-à-dire et un inconvénient on retomber nango eza un jour. Mutu so pas sala ki lesbienne te. O ya kenda nzambe église, a okufa pe kaka. Mutu pas ça ki lesbienne, a okufa pe kaka. C'est-à-dire toute vie est vie. Pourquoi pas venir ça moya toute vie est vie? Après chacun fait sa vie. Naza lesbienne ou pas, c'est ma vie. Et surtout na bote nos famille monté. Tom sun na na famille moko ngoyo ka soni, neni cousine nga tonde ko ngana azara lesbienne ko na bote mono pe famille monté. Ato lobby bosh, omoni vie na nga des aboui. Na ko lela te po mutamuki la finginga. Omoni ma emisu nanga. Na sala même fort ata mobala shocking les bimate oyi poanine parce que so no mona no bimisa ma emi supona muta mokili no mondi no finga nzambe vomina bimisa ka ma emi supona bolamu ya nzambe oyo osela nga pona vinanga donc so na lali na lamuki na moni mutu mo ba benginga keno mutu mo akufela ba tiena mok na tasko ngana za envie na leki mutu ana nini en tout cas ma emi sufe kita nzambe bolamu no lekebele no ma emi su nange kita ne po santu la monena nzambe donc kitongo po bosha finga ngate ma emi su na kita po bosha staki caméra finga olobi makambo o yo moko sa ba illusion o yo moko créer ezala bongo ou pas nga non sa vie nanga Kopé ba lo ba ti le lo Malika lo ba vérité lo ba vérité bezal besoin neza pene lo wa solo salama na lobi bez ou pas to la kisa ki niveau to lo ba ki on déjà 2020 2021 ba lo be la biso yango ba lo be la biso to lo ba ki yango au moins tu te vends ki wana to bi que non 2020 tu to 6 sango tu to kota sous 2021 il faut ba lo be la biso yango pe ba lo be la biso likolo nango yango moni pe makambo yesu likolo nango donc ça dit likolo makambo wana yango esake ba lobela biso yango sikoyo sa kombo nanga Malika ezala po soki ezaki te moyo yambanga te. Voilà, merci beaucoup Mathieu bon chef face à Malika. Merci à Kingston Sono les boss depuis Lyon, Kingston Sono les boss depuis Lyon, Alfred Adi Misaka
Garçon très très responsable. Angèle Nyota, madame Ngoï, mère de 4 enfants. Toujours belle depuis Ottawa. Et pourquoi pas Léa Dimbi, maman sociale. Depuis Ottawa, maman na Samuel, la canadienne. Topé Sambote na Nadine Ilodi, maman na Julia, depuis Dallas. Merci à vous. Merci à vous, Nadine Ilodi Antibal. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre Bino? Dans la Bino, na yo na ba master na yo. Au bozo sala Bez Mikolo avec Yagabi Gabriel. Te omoni Yagabi na mona ke lokama kwakala. Ah? Na ebisio. O ebisiko nini? Makwakala Yagabi sikoza kwa chronifoiti na biso neti makwakala. Na bimo pourquoi? Parce que na ba âge na bango ba ko le karaté pour ba ka osala ba discussion na biso. Vous comprenez? C'est-à-dire Yagabi na ko bando tangelo batubele. Na ko bando tangelo batubele. Ba Dina na bazar, ba Caroline bazar, ba Belinda bazar, batubele bazar, batubele bazar. Pour ni na moment makamusele kana YouTube ba ka ko intervenir te. Faut que Yagabi faut intervenir. Et surtout dans la raison mususu. Il faut qu'on côté na parce que tu dis que nous sommes outi na faire tomber to salaki. C'est-à-dire ce qui Yagabi yaki à défendre kana bango ya bata théâtre. Là c'est autre chose. Vous comprenez? Yango to bise bino ke mus eloko to salaki to ngeto yeba vrai faux. Même na ngambu na biso ba chronifoiti. Même na ngambu ya da costa bata ba théâtre na divine apwa. Na ngambu na bango pe fe ba yeba vrai faux. Bosh na mabe na ona malamu na yo. Et mérité ka soutien bato zarna bango. Atoza mona mabe. Atoza mutaba défaut. Atoza mutaba erreur. C'est-à-dire ozo mérité kaka soutien ya bato baza pemena. Soki bato baza pemena yo. Bazo soutenir yo te na ba défaut na ba moment de faiblesse. Combien de fois muta libanda yo soutenir yo. C'est-à-dire c'est que bo lingana te. Na lobi bongo pourquoi? Par rapport à Yagabi. Ce que mon qui soit que ça la partie pris parce que n'y a logique a n'y a zo part ya Davina da Costa to ngato mon normal biso pe na ngam na biso ba chronifoiti ce qui peut ba chronifoita là obi non le bango chaque fois et loko po isa buzz ce que za ki buzz de na biso guerre linge za biso bata maboke enye silati enye za sombele ya makasi vous comprenez mais eza ki non buzz. Comme les accubés, tout c'est limité, wana. Yagabi on les kate pour exagérer du sous. Et ça la bezou parce qu'on peut s'opinion. 20e mon connaît. Vous comprenez? Quand il y a qu'à exagérer, tout ça n'a pas ça mon expliquer. Bisonné tout ça na ma bête. Parce que bisonné tout ça YouTube to mi yebi que toi na ma bête. Mais qui mon na malam nanga et mon na kana bateau pe bazar nanga. Alors non on a pas ça ko se justifier que nazala kama na malamu. Bino so bo mon nanga ba na ma bête. Non non. Nenge no yebiso bosh ngana viva bongo bosh no peso conseil mon avis bosh au moins na vinengo zana ko lela kate ko nyonga kate parce que za muninga mo bozaki bokabwana kite séparation ne se fait au kumisa nzambe séparation muso ezape bénédiction pour na muninga même na ba relation amoureuse ozaki na mobalo pour kaboni bokebo comment ni pe que makamno évoluer séparation ne se fait au kumisa nzambe bosh ko se traka sakate pour na muta mokilo critiquer yo kolela kate pona muninga mo bozaki azo finga yo kolela te pona mutu mo bolia bomela azo sala chantage pona kombo na yo kolela pona ngote lela kande pona bolingwa nzambo eleke bela otambusa yo opeso mutuka apesa kombonga carburant tsaka tous les jours olia kana libota nao franchement soko lelo la muko monyo la mukina libota nao mobimba na entourage na yo biso ne tozaka boye lela ta pona yango na mukola suka to seka muketo lelebele. Ce qu'on a dit, on a mokili boy, na lela susu. Pona muta mokili. Faut mena bomba moya miso na pona bolingo nzambe leke bele na vinanga. Non lela pona muta mokili te, na za na via mabe, na za na via malamu, na traita vinanga na nzambe. Ce qui na uti ko sa mabe na kina traitant na nzambe si na poso traitant na muta mokili te. Po muta mokili ro bakiselange lorote. Po atana ke traiter na muta mokili. Ce qui nzamba le ba boinga. C'est pas la peine. Moi je vis comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, la vie, séparation, et ça bien. Na muto et sengi séparation, et ça là. Vous comprenez, Bosch? Ngai mania, na loba naza parfaitité. Na yaka pe ko konfe ka muta linganga te. Parce que nazana mutu moka linganga vi na mobimba. O azola lisanga zola musanga tous les jours, apesinga mo ilamba nanga ona lati, apesinga sapatu nangai, nazwa te, nazala zozo te. Yo kati bato bana bambongo tana lobango un homme riche. Aza mutu azala na ba million te. Un homme riche eza mutu o yaza na relation.
kangelo ko na yebiso Mathieu mutu mbonga za mutu oyo aza na ba million te na saki mutu mbonga za mutu oyo aza na relation c'est-à-dire relation na ngai po ni babenga batu misu ba mikala to bi ba mikala ebele ba bonga ba vie na basima batu po azaki mukala c'est-à-dire ezaki nzela ezaki tracé po na ye ozo comprendre lelo ce que senga na yeba la joie Amado Pichuna na sima Mathieu Bosch ezan nzela o ba tracé lenga na yeba la Amado na sima na yo ozo comprendre na mo kelifo ko yeba so makamuso so ko zuika yomoko o tengo na ba principe o yo capacité Bosch muta kosa oti ngai manya malika o sailinga mission lelo o sailinga lobby wana kuna na yo capacité yo salanga na ole fufu o iponi ole fufu pona la question que makambo yo loba et déranger ngate et ça nga capacité na to loba ngo tout à l'heure moi mission nge tangaka pona bola mo nzambe Mathieu so na ke église so babika bo pesa nzambe merci pona ninga bate bino na lelaka na lela pona sengo ya joie pona o nzambe osakati nanga non lela nanga te pona muto mukilo finganga non ça nanga te comme ça la même effort même na relation amoureuse nanga ata mobali a choqué nga na mai misu nanga ekitate na ebiso na comment ça l'effort tout en 2021 Mathieu lobi tolati ba kashine to yebe loko lobi olati biso te na poto kuna ba principe ezo ya tous les jours si to yoka cacher na njoto mutu pa 666 on bozo ya bo mo ngo ezandeni fu mo ngo 666 ba kashine to yebe ke to latango l'autre lati kashine et alors na place na réfléchir mutu mo ba ofinganga mutu mo ko selanga analyse mutu mo ko traiter nga mutu mo zo bimisanga inutile na place na raisonner loko wana nazo raisonner nde nazo na 2021 tant ba lo ba Jésus revient bientôt c'est-à-dire to yebi tango te to yebi ngonga te nyonso tu ya mokili to sala etika la Mathieu to ko matina niveau wana mbongo mo ipesa na yebi yo l'homme le plus riche eza muto aza ba million te eza muto aza en relation c'est-à-dire na mbongo wana mukolwango et comment osomba lipo wana mbongo no moko ba exiger au cachet moi je pense que c'est un enfer après ce que yonga na vandi na raisonner muta finganga oh voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, la joie Amado Pichuna bola munu leke belé la joie Amado Pichuna to so la pena bola munaye muta zo finganga bato bazo selanga ba chantage na kombo nanga je m'en fous na place na lukana répondre muto na vomi na vanda na ibisa nzambe pambola bato yo bastindela ngata ata 2 euros na Europe partout bato bakanisaka ngata manya zo 2 euros oyo osombela mona fufu osombela mona jaquette osombela mona ata poudre poni na sengela nazo temps oyo na ya kolela te pona yo finganga nazo temps wana na sengela bato wana bénédiction pa nzambe parce que ngana lobango bato bapsaela rabiso bato bapesa rabiso te po babanga biso bapesa biso parce que basaka convaincu au soutenir biso donc eloko bango bazelaka c'est juste bénédiction pa nzambe alors faut nous rater au sengela ba bénédiction pa nzambe voilà mais enfin pasteur Denis c'est notre pasteur ba mo benge pasteur Bawarion un mot pour nango bo benge pasteur Bawarion point ni pas lobi karamdi kambo nzamba la kisaki vision na lobi na vision au pasteur Denis Salobi na mitakala ba pasteur boponi nini traiter pasteur aventuriste ko pasteur aventuré par rapport à quoi Denis les les compter que vidéo mitakala bima na ngote mais bato ba vidéo na bango mitakala bima bazote ya ti lelo bazape na bandibi na bango wana peka ba olo ba peka amen parce que bandimi ba comprendre que pasteur pas na musuni akogi pe ko sala kobo boponi te pasteur Denis lesi op asala pa alliance na nzambe nzamba la ki se vision bolingi botu batu na mukola suka nzamba ko tu na la ki se ko vision pona musicien mo bo musique e simba te pona nyo lobaka ngote no yebisi oti Toi, on a pasteur youtubeur à Ebele. Ceux qui Denis laisse les capacités prophétie pour un artiste et musicien, mon bouquet non, n'a mon déjà que non, 2018, attends un peu comment m'outouter. Ceux qui 2018, 2018, 18, oh, album n'est sur Bima. Oh, Kobe tate, c'est que la musique n'est écoufie, carrément. Attends un peu comment m'outouter. C'est-à-dire, bin mon beau, yébina ba concert, n'a bin musique, n'a nebeta, n'a nebeta, et ça l'irage. C'est que bon, petit pasteur Denis laisse raison. Pour ni bolingi batouba la vérité. Hein? Fallait un Côte d'Ivoire. À petit concert.
Il y a combien? Concert à Babos, $2000. Toko lo belangote. Bon, comparé à Nani. Il est unique à son genre. Ala la rapongite. Alingargola la te. Il fait la lelo, awa lo bazala, yango mi benga aigle. Aigle zala touche du colo. Sobo lo beli bo bengi batu ba wario. Non. Toi na posa pe rolobela batu mususu. To loba kiango. 2021 héritier Watanabe Goga a changé biso langage. Lelo to lobela pe mienge mi demo. Aobeta ngane bi jour na bina générique à wata te. Mais lelo to bina générique à wata. Ozo comprendre. Toi na posa to changer langage. Ne to lobela fali, to lobela pe ba musicien mususu. Donc c'est-à-dire pour ba lobela yo. Attends, on a succès au falaise en angoté. Mais tout le monde a pu que osa parmi. Est-ce que tu as classe au banda classe mon colombo? Est-ce que les premiers va s'arrêter mi balé? Les premiers va s'arrêter. Denis ça dans la raison on a. Et sa vision, c'est un homme dédié. Pour ne pas diminuer, pour ne pas s'embêter à kunati. Mais quand même, ce que bimisi peut prophétie pour na matière boche. Pour ni bon jimé langoté. Si pour na pona yo c'est solo. Ya on a tala boy. Ce qu'on a bien, ba pasteur mitaka na bongo bima na YouTube. Bazo bimisa ba prophétie na l'église té. Bazon di mango poza musai na nzambe yango to lobi pourquoi pas ton di mapé Denis Lesi bolingi nzamba jije mukola suka ke na pesa ko prophétie pour na mutu boloba kate suko yo ko loba na YouTube biso ba pasteur YouTube bazali donc ndinga za na bonga leka na YouTube aza possibilité yo loba na YouTube loko lobi na YouTube c'est mabe il faut ka benga artiste un téléphone na yebisa yi. Voilà Malika, pour finir avec vous, question mon kekak. Babe oza faible na ba $2 na ba $3 ya ko corrompre yo pour bando fingi la mutu. Est-ce que ça reste solo? Yo moko non na Kishasa ndoza bokabelanga €1 te. Yo moko ndo fanja na okabelanga €1 te. O préférera soki za oza na €2 na poche na peso pesa nga €1 o lobaki oza yango te. Na ebite so na o contredinga. C'est-à-dire €1 pesa mbongo so okabelinga za mbongo uti na poche na yo. Mais il y a convaincre na €1 pour na finga moto. Ce qui moto a ebi kaza na Europe partout aza atindela ngambongo pour na fingele moto. Ale kana YouTube ayo ko témoigner que Maliko lo makambo lokuta ngana tindela autant pour finga moto. Ale kana pesi défi. Na nyonso ezoleka. Na défi au pesi. So conseil kara moro pesa na Myriam Weta otala yo. Conseil no pesa na Myriam Weta. Ya Myriam Weta. Zala yo. Zonga na pona yo, zonga na ben na yo. Oza mwasi oza na mobali na yo, oana mwana na yo, oana bana na yo. Tu fais ta vie. Ça la vie na yo. Bola musoko sali mutu ko zelate mutu ya ko récompenser yango. Ingratitude peut exister ka il faut ko yeba ngona mutu na bino. Tango sela mutu bola mu yeba ke ingratitude peut za pembeni. Malgré ça condamnable mais ingratitude existe ka preuve ani to mona kango même na relation amoureuse moi si so seli mobala seli moi si na suka na ngoma pe moi sa komi ko wangana o selanga nini bola muso ba selango zela nzamba futa yo ko zela mutamu kila zongi selo yango te ko zela mutamu kila zongi selo yango te zela nzamba futa yo ata na yo te ata lelo zate na bana na yo bako futa bola mo yo mama biso sela mutu boye. Kolingo za la société na batu moko ba diabolos. Bazo yele on a qui vrai faux. Hein? Bazo yele on a qui vrai faux. Ozo ba ligne na bango te. Woni za qui vrai faux. Tango soli na téléphone enregistré. Ozo bosh ndena za boy. Banana kota YouTube. Na yebi ne ba enregistrer mutu te. Non enregistrer mutu te. Ngamanya. Nana ngote, nana enregistrement te, nazarana poso ko tiangote, nazarana poso ko yebate. Pourquoi nazarana poso yebate? Parce que nana poso ko enregistrer bochite, pour nazila kal dikambu so que ya après 2023 na enregistrer kaye. Tant on enregistrer muto na intention nini. Na intention que mkoto beba na no pibiyango. C'est que ça vrai faux. C'est que ça vrai faux. Ozomona. C'est-à-dire tant de muto enregistrer muto ça vrai faux. On enregistre na idée que na ibi que to panza na no pibiyango. Oza mutu mabe. Alors ya mimi, dois garder bandi na yo. Garder bandi na yo. Ninga baloba oza grande dame oza na dollar na yo diko nango na nyoso papa zali makambo nyoso ebeli diko nango ovanda na Paris. C'est la vie na yo.
on a posé mon taille bête du soir l'autre lettre. Est-ce que y a une vandi on a posé mon taille de bête ma somme moi moi kala. On a tina na été. D'abord kabon comme dans moi c'est mususu. Donc c'est-à-dire zendinga mon ben Myriam. Ce qui vous vendez que tout ça. Ce qui vous avez fait carré relation normale. Et c'est Sili on a posé mon taille ko benga yote. Avant de ko biso ka ngapi na mon taille to bebani non. Ça la vie na yo. Oh kuna la suivante au koyaba robeba na kuna e bébé la bango bango mo pesi ba vanda ba conscience na bango ezaka ah tout pesi Myriam raison. Ya Myriam non, o mérite nyo sauter. Tu vois, au moni excès ya koloba, soko koloba mingi, o comme obeta munoko libaku ndo kebeta libaku ke ozo ibisa mutati nde biso ba 1 euro c'était zaika supposons après ça ika exemple par rapport à tinde la bango mbongo. Mais est-ce que ya Myriam mais ça tinde la mbongo pona finge moto? Na noté. Mais au coup il n'a mutambo likambo parce que au perdant quand il baki muto solana été. Voilà les résultats. Voilà. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, ça est fini. Restez branchés toujours à Lenga Congo. Et merci à la joie Amado Pichuna, femme très très forte. Kingston Sono les boss depuis Lyon. Merci à Léa Dimbi Mama Social. Bama Tabakika, Lauréat Mibali, tout Yanjili, Patrick Image. Merci na 69. Oh bisonyos toyebi moi bambote na bandeko batali ouais bambote na batu balinga ngai merci beaucoup na mon vidéo muzungu l'homme de parole merci beaucoup la joie Amado Pichuna très 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 forte la femme très puissante en tout cas merci beaucoup na bino nyonso o bozaraona bo s'abonner na Malika Officiel TV bo continuer ko s'abonner na Malika Officiel TV en tout cas na ozala wana po na bino na linga bino trop bato balinga nga trop nga na linga bino trop ba o po linga nga te je m'emballe le pizza je m'emballe le queen. Je m'emballe de tout. Donc, Nadia na mutumora linganga mingi. Carmel Ode la fille à papa yé le kolanganga le kolaye. Merci beaucoup pour l'assistance. Papa lui Vito Patricia Chungu Patricia Chungu mon ami de tout le temps de chaque jour donc wa masana nga yakin. Ouais ba masa Ode. Est-ce qu'on a bien pour na Ode? Voilà ce que masana nga. On a mon Patricia Mokango fille à taille S depuis Paris. De gros bisous à toi Magali et Kamba fille à la lèvre électrique. Merci beaucoup Winnie Diangana maman 100 jours la Cléopâtre. Mon ami de longue date, des gros bisous, je t'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà, merci à Landou Mouzinga. Mokonzaren. Si Mbelenga na Glody Bakenda bio. Bazui 10 ans la poto na pas. Bazali. Donc merci beaucoup à Bango. Ya Myriam, zo be exemple ba Tracy Mbelenga na ba Glody ba boye buzo ba fana kwa na bango. Hein? Ba sala fi na bango, ya Myriam. Myriam, Tracy Mbelenga na Glody dia suka. Zo exemple na bango bango bino so bozanga na poto. Bo bimate, la Glody na dia nani na mbali na ye. Hein? Bastana vie na bango ba sa vie na bango pe na ninga poto ba vanda pe carré ba zui pe mukanda na bango ba sa vie mususu le pe so ba kita ki chassa ba kita nga lobisa na bango te mena lo ba kama kambo ezare. Merci beaucoup et je salue Boutique et dans ces Morona 4 à Lyon précisément Paris et Fata Mode avec les boss Dadi Lukombo, respect à vous et merci à Mokonziaren Landou Mouzinga mon vieux, il y a Mère Lili Pousse hein? Bamote Ebele, merci à Willy Mouché, Nico Damboka, ya Willy Pensele, champion Wadol. On se retrouve la semaine prochaine, n'est-ce pas? Les millionnaires, Arsène Toya, Yebisa Francis Manvipi, Na Gelor Manvipi, Bazara Bamasananga. On se retrouve la semaine prochaine. Trésor Tracy Makwissa, il y a Irène, Maman CC depuis Paris. À la prochaine, bye.